Makambo ya diplomatie et l'embisi batu semble-t-il que zo bimalokwa tozali ko bonde la Rwanda population ya Kinshasa mokolo na micro ya faso kirombe na miti mafuta ba expliquer ndenge nini esengeli bakonzi ya mboka ba réagir par rapport ya makambo au Rwanda zali ko sala masolo oyo ya Rwanda entre République démocratique du Congo na Rwanda et monani na miso ya bato nyonso mokili mobimba ba yedike masolo oyo esimbi na yango te pe bayebi nani oyo azali na hauteur ya bambutu nyonso ezali koleka na partie est ya République démocratique du Congo na yango population ya Kinshasa pe ba pesi makanisi na bango pe bakonzi ya mboka pona ngai cette fois-ci makama négociation ezate facha bongsa minduki bato ba petit ba formation ba kende bitumba une des raisons plus à continuer guerre ya ngwana ba millions bato bakufi ba millions bato bakufi bon sur tout ça ndenge milieu kufi metokoki ko conquérir territoire na biso te d'où to bimisa bitumba to kende ko bunda guerre ça se fait partout na moni président ya Tchad babomi bato na yemo ka ke sur le terrain abomi ba terroriste abomi bango na kanda na kutu a casser relations militaires na France pona susa mboka moi je retiens encore une phrase de Mobutu qui disait pona mboka nanga s'il faut partiser avec les diables, donc partiser avec les diables. Donc il peut faire à utiliser phrase ouana. S'il faut qu'on utilise n'importe qui, même s'il faut qu'on soit un État islamique, on a pas pour Rwanda, il faut ça là. Antika qu'on soit la BC na kolobaka ke ate batu bakufi mingi to côté diplomatie. Diplomatie on besoin de te sauver makaba ba perdant. To kene na kene ko to ba perdant, partout to kene ba perdant, ba Émirats to ba perdant, partout ba San City to ba perdant. Vous comprenez, cette fois-ci au moins, à tellement bête à l'époque on est dans le cola, mais ça, elle va trop se troller. Ok, président qui sait que courant na moke Kagame akuyati. Pour yemo quand le dans le discours na na propagande que akomona Kagame tim koloye sa oya ba mona Kagame mona na paradis. Angono comme paradis. On va négocier depuis le 13. Si les 14 na 1h du matin, délégation rwandais et zongi Rwanda. Babi clair que bango ba ko négocier na Congo te Congo fa négocier na nanga soit na M23 c'est pour le canine donc c'est clair tout là Congo a na tout na katina Congo na tout tout le cas ça n'est fort que na guerre on négocie boutine le côté là théâtre mais non la kuluna na guerre dans la bombe c'est la guerre sur le président quand la frontière à Rwanda qu'est-ce qu'il dit président c'est voter qui on va être clair que ceux qui au Zuka pour Kodibor il faut na président si le Rwanda comme si là il a des présidents, il a s'appelle Congolais na président. Comme négociation entre la RDC et le Rwanda, ils ont tenir té. Ngai selon comme peuple congolais pour voir bazo kufana est baza bandeko na ngai. OK, baza bandeko na ngai batoto est ni banduko wangu. Selon ngai ba pesa biso ka ordre tokota na Rwanda to bomana esila. Baloba mokonzi aliaka nyama ya litoi moko te tango mosusu pe esengeli koyoka pe kosalela mai oyo population ezali kosenga na bino pona kimia ekota na kati ya mboka esengeli pe koyoka. Inauguration ya centre culturel et des arts et Salemaki week-end et utikoleka et pas ya yemoko président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali centre o ezali plus munene awa na Afrique centrale avec impact na idéologie ba rendez-vous culturel ya minene et ko bandabongo ko zalana adresse semoko awa na Kinshasa plus précisément na boulevard Triomphal. Yemoko alanzaki ba travaux na 2019 président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yemoko azongi pona ko inaugurer le plus grand centre culturel et artistique ya Afrique centrale oyo efungwami na Kinshasa oyo fruit ya coopération entre Chine et la République démocratique du Congo na financement il y a plus de 100 millions de dollars. Président de la République accompagné de la première dame Denise Nyekero Tshisekedi ba assistaki na ba spectacle ndenge na ndenge oyo ekurunaki mokolo oyo fanfare mbonda ballet nde bazalaki liboso ya mokonzi ya mboka pona ko présenter moi extrait ya culture ya mboka na biso na boulevard du 30 juin en face ya palais du peuple des centres culturels oyo na superficie ya 93 000 mètres carrés et fandi salle de spectacle ya plus de 2000 places
2 amphithéâtres, moko ya 800, pe moko ya 300 places, studio d'enregistrement ya ndule ya kosakana nango te, salle de danse, pe ba chambre oyo ekoyambaka ba invité, oyo bakoya na esika oyo. Ba fandisi bango na tribune, couple présidentiel balandi tour à tour. Ambassadeur ya Chine na République démocratique du Congo, oyo a salué excellence ya ba relation entre RDC na Chine. Pour la ministre de la Culture, Yolande Elebe, ba Congolais sengili ba combattre la centre ya culture pe ba art oyo ya Afrique centrale, ba ye ba bongo ko sala bon usage na yango. Na même esprit wana des ministres ya enseignement supérieur pe universitaire. Azoki Maloba na ministre ya urbanisme pe habitat oyo a représenté ministre ya travaux publics. Après chef de l'État eko katariban symbolique Simana yango a dévoilé plaque commémorative pe a komi Maloba na livre de souvenirs question ya kotika ba empreinte na œuvre oyo salami sous présidence na ye to pe sous bokonzi na ye na République démocratique du Congo. Ba présenter maquette ya centre oyo na chef de l'État pe ba ekokota elongo na délégation na nyonso na grand amphithéâtre et sikani ni couple présidentiel ba eko assister na ba spectacle ya ndenge na ndenge. Pour na conjoindre utile à l'agréable ndenge balobaka na français spectacle topé ba fête d'artifice et beti na ndenge ya kosakana te ezali ko exprimer que awa République démocratique du Congo ezongeli lisusu esika na yango ya liboso ya centre ya masolo ya culture pe ya art na Afrique centrale pe na Afrique mobimba ezali kutu ya kolobela te pa bate Congo toujours liboso. Ouais! Ti sikoyo biloko nano ekiti te ba consommateur na ba commerçant bazali kolela biso KNB News po tozalaka wana pour la population tokiteki sur terrain toyeba soki réellement biloko ekiti na veya ba feti kasi milelo na milelo ba détail bolanda na reportage oyo signé Miti Mafuta. Elle qui déjà mikolo ebele ko banda gouvernement ya république na ba membre ya FEC basololaki na tina ya kokitisa biloko awa na République démocratique du Congo na nzela ya ministre d'État ministre ya économie Daniel Mukoko Samba kasi kino lelo oyo biloko ya kolia ekitina nute na marché population ya Kinshasa bazali kotuna biloko yango ekiti wapi. Papa ministre, papa la mission Fati, t'habite, c'est que hôtel à TikTok, il dit hôtel à télévision, t'habite. Papa, au PC ordre, le biloko est quitté en décembre, mais le biloko est mati fois 10. Fois 10, il a tellement pris. Le biloko est quitté, le biloko est sous plus. Dollar à la zone de 29. Bon, on a besoin de habiter, ça ne peut pas pousser. Bonne année, tu habiter. Il y a des gens qui ont poussé bonne année. Poussé mon paysan, ça va en février. Na banza tolandaki ba traité ya ministre na Fédération des entreprises congolaises. Le lenge ba yokanaki po biloko ekita. Fait que déjà a stockaki biloko na décembre. Obi biloko na décembre fait que ça a stockaki biloko. Mais ba yoko sibitima ba koti réunion ba kitsa biloko. Gouvernement apesi fédération na combien pour ba kitsa biloko. Gouvernement a importé ba produit de première nécessité nini na mboka oyo biloko alobaka biloko ekita. Biloko pone kita esenga liboso banzele za la bien. Okoko duka transport passe. Oko dépasser ba mbongo bele okokotsa calcul wana na affaire na yo. Ndeko tinda otia prix o esengeli po zo moi manque un peu à gagner. Boyebi ke na mboka na biso pouvoir d'achat ezati. Biloko eza ko mata. Premier ministre na sepende ba kotinga na ndako na o papa. Tambola ka sur le terrain kita. Okomona ke ba chrétien so ko sala ko na zéro. Biloko eza toujours ya ko mata. Pesa mama mbonga kota na zandu mama mutu ko beta efaza na aspirine pembeni. Pona luka biloko ko lia ndako elia. Sans aspirine o mona pasi mama zo mutu ebeti na mbongo papa pesi po biloko emati. Na telemi pona tuna kamituna. Po na ebite ministre alobi en guise de quoi que biloko ekiti. Mutuna no ya liboso ya ngwana. Po ifo nano abanda na source poto yebake deza na biloko ezo ya
to biloko ekiti to biloko ezouta nzela songolo nde motu na liboso parce que awa ndenge aza wana azolobake biloko ekokita nayebi te soki miracle oyo balobaki ke miracle ekokita ya mane nde ezokita nayebi te parce que nano nazobanda kaka po biloko ekita il faut abondance ezala ntango biloko eye ebele nde yango mpe nini prix ekokita biloko bango bazokuna bazoloba nini o te dollar sikoyo abandaki na dollar ministre tunelanga ministre nazotuna yo ministre obandaki na kokitisa dollar po fufu ekita nini biloko nana bamindele utaka exploiter na bamindele ekita dollar ekiti te nini yo zolobake biloko ekiti ezokita na miracle oyebi te ke ozopesa biso kanda parce que le ventre crée n'a pas d'oreille pesa ki espoir ke tanke mwana mboka wana kuti nazalaki ata mwana te papa lelo nakomi na de bana mokonzi ya mboka asunga biso te na 6 classe na pouvoir na ye matériel osunga ntanga mokutu lelo nakomi na de bana ekola fufu eza na combien tala ngai moninganga na malewa bula fufu eza na combien eboso ekola fufu eza na combien papa en tout cas bosala effort tolembi biloko ezokita te akometa biso babato de pêche atia na mai alobaki natie batracteur esala bilanga akanga bajeune mpo anyamaka sese mpo basala bilanga masangu biso tolia bapopulation akanga tole discipline atie bongo anyamaka sese basala bilanga leo masango wana ekoma ya basoda biso peuple toganye combien papa en tout cas tosi eloko te merci kana ministre ndenge alobaki ke biloko ekita mpona biso bamama mpona bonani o mais apasa makasi eza kake depuis ka ministre aloba biloko ekita biloko emati nde fois 3 tomoni eloko te eloko ekiti eza te ni loso ni semo ni fufu po biso toteka malewa tosomba nde kutu biloko cher koleka nde tobandaki kosomba liboso biloko ekiti te papa ministre bafeti yango yo etikali mikolo ya kotanga population azali na posa afete malamu ata mpo na mvula oyo mpo na marché ekolo ya fufu deja ekomi na 3000 francs bazali kobanga kino anekende na kosila bakoya kosomba yango na 5000 francs ya pamba esengeli kosala quelque chose Kinshasa bambouteillage salité likolo nango héritage ya bafulu oyo ezali makambo tozali koloba mpona koloba te kasi ezali constat ya KNB News tosali na terrain pasi mpe mawa salité eleki bolanda reportage signé Faso Kirobe. na baprovince misusu bazali kobongisa bamboka na bango mpo ezala kitoko bazali koambelire yango na bafleur ya malonga kasi awa na capitale ya République démocratique du Congo na Kinshasa okomona fulu ezali kobotama lokola mayebo na bakwe nyonso tu ya capitale tambola na Kinshasa mobimba oyo okokuta bafulu partout na esika oyo esengeli ezala te yo okoya kokuta bafulu wana tala neti awa na commune ya Matete tala fulu oyo ebotami awa na tinel oyo ezalaka na po Matete esika oyo esengelaki ezala kitoko ezala propre kasi soki oleki awa nano lelo kote yeba ete ozwi maladi po solo ya masuba oyo wapi bafulu par-ci par-là atakutu moyen ya komela so ikote oyo ezali te longwa awa koma na commune Limete tala ba poubelle partout na ndenge ya kosakana te Kinshasa oyo toyebi te soki ezali kokende wapi est-ce que ba service nyonso to oyo balobaka awa na ville ya Kinshasa basalaka mosala tote po kotala capitale lolenge ezali kozalela pardon ezali kopesa pasi pe mawa boye ezali kitoko te ezali tellement mabe makasi po salité oyo ezali kokoma makasi de plus en plus na kati ya capitale soki pe bobimisi bosoto na kati ya bakaniveau bibaka na koévacuer yango na lombango po sino te epanzana na capitale mobimba boye ezali kitoko te ezali mabe makasi komona capitale ya République démocratique du Congo ndenge ezali kokoma salité potopoto epai bafulu epai sula masuba kote mosusu pe basolo misusu pasi pe mawa gouverneur de la ville ministre provincial
botala makambo oyo ya capitale ya République démocratique du Congo po boye ekomi kopesa soni na monde entier. Kinshasa eleki partout. Pona ba fête ya fin de l'année Pro Étoile Agency o ezali imprimerie monene asali ba cadeau ndenge na ndenge bolanda. Transformez vos rêves et vos idées en réalité avec l'imprimerie Pro Étoile. Nous sommes fiers de vous offrir une large gamme d'impressions sur tout type de support. Nous avons ce qu'il vous faut à des prix hors concurrents. T-shirt simple $3, Lacoste $5, chemise $12, chasuble $3, gilet $15, relap $49,9, bas $5 le mètre carré. À l'ancienne galerie présentielle au deuxième étage, local de M4. Contactez-nous au plus 243 85 25 77 259. Pro Étoile, votre partenaire de confiance. Au Tikilelo. Mobali azui fiancé andimi ko se présenter na famille ya mwasi po abalaye bako makuna ba parents bandimi kasi pasteur ya mwasi atelemeli yango. Est-ce que na tango wana mwasi akosala nini pe mobali akosala nini bato to trouvaki na terrain ba expliquer boye na micro ya façon ki rombe na miti mafuta. Tambola na mokili omona makambo tambola na Kinshasa makolongulu okota mayanzi makambo misusu elekaka awa na Kinshasa. Pardon ekamisaka bato mingi okomona ndeko mwasi azwi mobali na ye o fiancé abalangai amemi ye pa ba parents na ye basepeli na mobali andimi libala kasi amema ye po akende ko présenter pa ya pasteur mosali na Nzambe esika oyo ye asambelaka. Papa pasteur aboyi relation wana o ngai na sepeli na yango te esengeli ekatana. Soki ka oyo ekomeli yo okosala nini? Pona ngai na koki keno mwasi para légitime na ye na bimi pa na ye andimi ngai mwasi pe alingi ngai ekomi pa pasteur aboyi ngai en tout cas pasteur aza na droit ya koboya libakwanire libala na ta c'est que pasteur atielaka mwasi wana mwana mwasi wana motema yango anire libala na sima c'est que makambo misusu ezali po soki bimaki no makambo misusu eza te kaka ndenge keno banini oyo bida bapara bandimi bapara légitime pasteur faut accepter yango andima libala wana yakoki koboya yango te soki mwasi ayokeli pasteur ye moto amemaki ngai pa bapara soit ye moto amemaki bamessage pa bapara para andimaki mpona nini ye mpe andimaki mpona nini lelo oyo ye okomaki eno te akomaki ono te pasteur aboyi ye mpe aboyi seki baza na complicité moko bango mibale. Réaction na ngai ezali parfois pasteur akozala alingaka ye na kati ya église alingaka teke babala ye ba balalaka mosusu naka mosusu koloba te parfois pasteur alingaka teke na kati ya église bala ezala walaka mosusu ngai ya suka o nga na koyi kopesa soki pasteur aboyi mwasi wana azalaka na bafamile na ye mosusu te soki pasteur aboyi soki pasteur nde soki famille bandimi seke bandimi pasteur na bango te nga na kobala ye à travers famille na ye mariage continue ezalaka. Mpo na nga soki mwasi andimi papa na ye mpe andimi pasteur aboyi bon mpo na ngai soki nga nalingi mpe mwasi makasi mwasi alingi nga makasi nakotika église wana nabali mwasi toki église mosusu nde réaction na ngai ekozala. Soki mwasi alingi te pasteur mpe alingi te wana efo tokabwana. Ndeko mwasi ndeko mobali soki mosali ya Nzambe alobeli yo likambo esengeli mpe koexamine yango po bango mpe ntango mosusu bamonaka oyo koya lobi yo oyebi te kasi kote pe ya bapasteur esengeli koyeba message nini ozali kopesa mpo na relation ya bato po sino te okoya kobima victime to mpe okokimisa bandimi l'église yebela. Avec Jimmy Mukendi sans filtre ezali éditorial ya rédaction ya KNB News esika to analyser la cabine ba actualité ndenge ezali kolekela na mboka actualité tikali dominé na masolo ya sommet ya Luanda ndenge eraté bolanda intégralité nango ezali na chaîne YouTube avec Jimmy Mukendi bokende kuna ko s'abonner pe surtout na ba page Facebook avec Jimmy Mukendi pe na page TikTok avec Jimmy Mukendi kuna actualité tele makate za ka continue bolanda extrait ya lelo. C'est-à-dire la soirée il y a le 15
décembre, Rwanda va décider, va signer accord, va République démocratique du Congo, va solo là, on a M23 pour Rwanda signer accord. Si on tombe tourni, Rwanda yoza Rwanda, biso toza Congo. Ce qui m'a concerné pays na biso Congo. Yo sikoyo okocha préalable ya groupe armé moko, topé groupe ya ba mobondo moko boye, bazali na Congo. O lobake biso photo solo na ba avant to ya ko signer accord de paix na yo. Et li ko lobake olingi pété. Parce que Rwanda okoka pe ko lobake avant to signer accord na yo, bato bazana ba mobondo kuna côté ya ba province ya ba grand bandundu kuna to pe bato bazali côté ya ba Congo kuna ba c'est mes terreur. Yo pe Rwanda il faut tina gouvernement congolais ba kene ko solo na bato wana poto ya ko signer accord de paix na yo. Tozo comprendre que rapport de force a ezali nde mususu au lieu de tout ça, et là, comme on va gouvernement, tout solo là, pour te dire solution. Mais Rwanda, étant donné que Abaneko Wanga na la face du monde, que guerre est na est, makambo na est est concerné était, si koyo visiblement et monani que Rwanda n'est azali pareil à F23 et puis qu'on négocie na yeti Abaneko ya qu'on négocier. Donc Abaneko y a na table de négociation pour na kolukela M23 espace na mutema ya gouvernement. Maintenant le problème avec le gouvernement congolais est nini parce que tant que ça un dialogue intercongolais to le baki muto kozolisu mando ki na mboka ote pona ko bundisa mboka to pona ko luka ko na pouvoir. L'air bazo senga biso to pe ba senga gouvernement congolais ba solo la na M23 eli kolobani na ba masolo wana to yebi ba makambo bima kuna ya liboso ko intégrer armée ya M23 ba kota na kati ya armée na biso. Tobaki si lisusu nombre ya ba infiltré. Ya mi balé ba ko senga ke quelques membres civils oyo bazali ko gérer na ba place oyo ba okamba wana ba kota na gouvernement. To koti si lisusu ba tu mususu o ba ya ko gérer to yebi mutu na makolote. Ba olobaki ya problème congolais mais na kati wana nde ba glisser la biso ba tazolo milai. Après troisièmement ba kolobaki bato nyonso ba bomaki tout au long ya ba guerre, tout au long ya makambo nyonso elekaki ba amnistie bango, c'est-à-dire oyo nyonso toza kolela lelo bandeko na biso bazali ko fana na baka ba réfugié bandeko na biso nyonso bazali ko souffrir na bato nyonso bazali ko kufa ba ko kende perte parce que na kati ya lisolo na M23 ba osenga ke ba amnistie bato wana nyonso et puis bazonga na kimia, c'est-à-dire là bon ba kota a neti na RDC boy ba circuler na ba calmement la ville à Kinshasa ba vivre na bango bongo. Or, les Amakambo Totelemelaka depuis le dialogue intercongolais. Mais, tant Moussoussou, à l'époque, président Kabila, au nom de la paix, on dit Babilo, on a Moussoussou. Mais, on est côté sur un cycle interminable. Il y a Moutousora à Siligara Mouké, à Azumanduki, à Yokota Namboka, et puis après quelques jours, à Roya comme belligérant, à rejoindre la fonction politique, à Okomanambongo, à rejoindre Namakambo Yamboka. Yangwana, côté on a gouvernement congolais, le bignet. Côté on a gouvernement le biquet et ils allaient ligne rouge au bac qu'on franchir te. Si quoi Tokota là, ceux qui payent ils hypocrisie. Il y a communauté internationale, tu payes hypocrisie. Il y a bande de cognon sur au bas la biso à travers le monde parce que bah yebi que Congo batu bazaro kufa. Parce que bah yebi que batu au pe bazali ko luka ko kufa batu Congo wana, ils allaient batu bazo se retrouver na ba minerai au ils allaient na ba place à ba guerre wana, ils allaient na batu bazo se retrouver na ba terre oyo ba congolais bazali nango na ba place à ba guerre wana. C'est-à-dire, batu o ba calculer o ba juger que mboka o eleki munene pour na RDC et que ba balkaniser yango pour ba zo pouvoir, to pe ba zo makasi ya ko exploiter loko nyonso bali ko exploiter, bango wana nde bazali na sima, ya ba désaccord, bango wana nde bazali na sima sur le plan international, ya ba mafia o ezali ko s'organiser tout au long ya ba frontière République démocratique du Congo. Il faut qu'on y ait que Cobalt, RDC, réserve ya kosakanate, ba producteur ya liboso ya monde, il faut qu'on y ait que ba biloko ebele au zinc, au richesse nyonso. Oyo kosala ke ba sala ba nouvelle technologie, ba sala ba fusée, ba sala ba ordinateur, ba sala ba téléphone portable, ba sala ba machine électronique, nyonso wana ezali ko utana République démocratique du Congo. Alors, même makambo ya ba corridor lobito, même makambo ya ba nzela o ba chinois bazali ko sala, nyonso ezali po ba zo capacité pe ya koyeba ko bimisa ba matière première wana na Congo. To ko boya nzambe ndenge ya benisa Congo te, ezali mabete. Mais problème ezali que bato bazali ko ya ko zo ba richesse wana, batika population bazali ko kuta pene ba richesse wana pauvreté.
population o bazali wana baye babongo ko bénéficier na yango problème nyonso ya Congo yango wana et Rwanda lokola bazali ba mauvais kisisi lokola bazali bato yo ba nyonga chaque fois komona Congo na babiloko nyonso ba mona rango na yango pambate sans RDC en réalité Rwanda ko vivre été Rwanda zana ba crise ebele économique par rapport même ya ba guerre oyo ezali ko salema Rwanda ko vivre normalement parce que tout le baquet relations internationales ils sont basées sur intérêt. Est-ce que Rwanda comme la sous-édition il y a KNB News à mokolo ya lelo nazaki na plaisir il y a ko présenter bino yango KNB News ezali pe chaîne YouTube oyo epesa ka ba information d'une manière continue kuna eloko tele makate na page Facebook na biso to tiela ka bino ba reportage oyo nyonso et salami na KNB pe na TikTok na biso kuna nde bozalaka mobondo ya kolanda KNB News biso pe tozali wana pe to continuer ko servir bino magazine